s'est tenu cet après-midi à Kinshasa, plus précisément à l'Université libre de Kinshasa, ULK en sigle. Ce dimanche 13 octobre 2024, une réunion des gens de Bosanga et Pekele du territoire de Bikoro. Jeunes et adultes de Bosanga ont répondu favorablement à cette rencontre, dont l'appel en termes de localité avait été préalablement lancé par le patriarche Papa Bompoko Médard. Lors des échanges, le patriarche président Bompoko Médard a passé d'abord en revue l'histoire de Bosanga. Un recours aux origines pour rappeler au peuple de Bosanga son identité qui est en quelque sorte une valeur que ce peuple ne doit jamais perdre. Lokola ekonda ezali kombo ya moto, Bosanga azali mwana ya ekonda, yelo ko mwana ya ekonda, bakombo wana bakombo ya bato nde tozalaka na bituka, etuka tel lokola Bokongo. Bokongo kombo ya moto, aboti Beloko, aboti Botomo, aboti Nungu, aboti bango wana nyonso wana bana ya Bokongo. Soki boye baka yango te. Bon, sikoyo na etuka po boyokaka te ikundi. Ikundi ezali bana ya mama moko, tata moko, bana bakomi ebele. Mbenga nazali na famille na ngai, tokomi ebele, ngai Bompoko naboti bana na ngai, Yela Polo Esole aboti na ye bana, nde yango wana ikundi Bompoko, ikundi Yela. Donc bana ya tata moko, yango wana il est interdit bana ya ikundi babalana, sinon ekozala inceste. Ensuite, il a soulevé le problème des conflits au sein de la communauté de Bosanga et bien d'autres points importants. Le point des urgences à Bokongo était aussi à l'ordre du jour. Il s'agissait de l'arrivée de l'archevêque de Mbandaka Bikoro à la mission de Bokongo, la reconstruction de l'église Sainte-Famille de Bokongo, la célébration des 90 ans de la paroisse de Bokongo et enfin l'invitation à l'unité de la communauté de Bosanga et Pekele afin de travailler d'arrache-pied et de faire développer tout Bosanga dans un esprit de cette même unité en termes de l'union fait la force.